Likambu ya somo bandeko lisolo oyo kopesa yo chair de poule esala mbongo na commune ya Bandal na Kinshasa. Lion ya Kindoki asilisi famille mobimba. Famille bazalaki 11 personnes, Lion allait 12 personnes na kati ya famille moko atikali akimi. Lion ya marque nini oyo bandeko? Lion wana bokomona video ya Lion makamba ko sala passe ya kosakana te yaya. Tana lobaka lo sambo efutaka lisolo oyo ekolelisa yaya sengi na yo partager po lisolo oyo ekopesa o chair de poule. Comment Lion ya Kindoki alia 10 personnes moko abiki moko wana achaki caméra bamoni Lion pena ndenga bato. Yaya passe ya makambi ya famille. Papa akufa, mama akufa, papa alaidi ya matife ba famille ya papa pona makamba lupango oyo babandi kosisa bana batindaka Lion. Yaya makamba lupango ya famille oyo salaka attention sinote mawa yango tokobetela lisolo ya lelo. Totika la kaka na République démocratique du Congo et pas wapi na rolinga bota la débat kitoko entre maître Nico na député Eric et pas wapi maître Nico alobi to confrère Nico alobi nini to linga ki changement Kabila zaki na pouvoir to linga ki changement mais changement ngoye changement moko négatif tala biloko ne matina Kinshasa. À son tour député Eric Akabelie moi sardina ke de kolia pour le bino carton ya mpiodi ekiti yaya oyo ko masa kito nini débat oyo zaki toko makasi bolanda ko extra nango oyo salama ki bongo pas confrère na biso to banda ki koluka changement. C'est un changement positif, il y a eu un changement négatif. Ndeko. Il y a eu du changement négatif, mais pas positif. Négatif. Dans les prendre oh ils à 2000 francs. Donc tu sommes 4500. T'as li pas Kabila tiré à 2200 francs kanga journée. On a juste sur kanga journée. T'as li pas 200 francs. T'as lango ba 100 francs. Nyoso oyo soye nango awa. Onyo soye nango. Ayina molongo te. Mais moi je vais vous surprendre. Naeli molongo te. Mais représentant Molongo, il y a Sardine et je vous le fais cadeau. Molongo pour la première fois, depuis Congo et Congo, nous avons pu réduire pour la première fois Biloko et Kita à Namboka. Molongo, carton, ils ont qui 90 000. Tout ce on a 65 000. On a représenté quand la personne Sardine. Ok, Nenamo. Tokene Namboka Gabon et pas wapi te que coup de tête Salamaki mais président Akala Ali Bongo moi si na été la première dame ya Kala ya Gabon Azalaki Bongo Mundele to yebi yango biso surtout ki Azalaki française mais akoma ki Bongo na nationalité gabonaise siko tango yindi awe baby tango pouvoir na Bongo kwei et kamwisi batu abandi koloba non ye azali gabonaise te azali Bongo français ya Sylvia Bongo Odimba to bakela nengo wana Mundele me gabonaise sika ko senga état française baya ko libérer ya ba kutina ba mbongo ba milliards et bien atanda ko naye kaso ko maki gabonaise siko ngosonga française en tout cas makam oyo il faut si là ba gabonaise ba leli ba lobili vérité yoka. La femme d'Ali Bongo Odiba, Sylvia Bongo Odiba, mariée depuis 1993, à l'amour de sa vie, a décidé de demander le divorce. Et pourtant elle a dit oui à son amour Ali pour le meilleur et pour le pire. Maintenant qu'elle fait face au pire, elle veut abandonner son amour en portant plainte pour arrestation et détention illégale, auprès de ses avocats français. Tout en clamant qu'elle est de nationalité française. Et pourtant lorsqu'elle détournait les centaines de millions de dollars des Gabonais, elle était bel et bien gabonaise. Comme le lui a affirmé les Gabonais. En fait, je ne vous comprends pas. Vous êtes fiers d'être Gabonais quand vous devez dépouiller l'État gabonais. Vous êtes fiers d'être Gabonais quand vous devez jouir des avantages du peuple gabonais. Et aujourd'hui, tu demandes à tes avocats parce que tu ne connais pas les chefs d'accusation de ce dont on t'accuse. Les milliards qu'on a pris chez toi, c'était les milliards de tes parents. Les milliards retrouvés dans ta maison, c'était les milliards de tes aïeux. C'est les milliards gabonais. Tu es qui pour avoir autant de milliards? Tu es qui pour avoir l'argent du peuple gabonais dans ta maison? Et on ne doit pas te demander les codes parce que tu es français. Parce que tu es française. Parce que c'est la France qui doit venir dépouiller le peuple et la France ne doit pas payer. Parce que tu es français, tu ne dois pas payer. Non, Sylvia. Non, Sylvia. Tu vas devoir payer, que tu sois première dame ou pas, ex-première dame ou pas. On n'en a rien à cirer. Tu vas payer. Mobali mbinga na mwinangolo aboya hydroquinone soki ezotambola basheri bazokoya mayanga na retrouve douce tendresse affection epana yo nasalelo nini mpo ndimake nakupendaka sana shitakwacha pelende wenjoro.
Pour l'habillement des classes de vos enfants, pour l'élégance de vos enfants, désormais, visitez le magasin Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo, l'habilleur officiel de vos enfants. Awa et pas Mama Charlotte. Moi namboka bon monake ba namboka congolaise tala biloko ya kosala et pas bapaya. Acheli biso bilamba banda de 0 à 3 mois yango yo. Soto yawa de 6 à 9 mois. Toke wana de 9 à 12 ans. Toza na nyonso bana mibali na bana basi. Soto yawa. Momoni oya bana basi ndenge mwana zo putsana. Toza lokola wato yene 8 ans ti komata yango yawa. Koto yo ndi makambo mwana zo bimondire ministre ya bataille nyonso yango ba Samuel ba Chuchu yango yo Afrika la tsabana oyine to butaka elengi tala ba fest bana mwana bimi na fete batu ba komobanga soko lingo somba biloko yo omonike olingo sepelisa mwana na yo ko déplacer na yo te okotika na internet okomona adresse na biso yango wana. Little People Shop chez Mama Charlotte Caputo. Adresse Edenval, Greenstone Shopping Center, shop numéro L119. Téléphone 011 52 46 366. À Jamestown, nous sommes sur Meyer Street 183. Jamestown Town, Johannesburg, shop numéro 5. Téléphone 082 324 85 22. Place nyonso zali benga biso kotaka ligne benga biso teotiko bilamba tina ndako. Little People Shop toza na bilamba ya bana ya qualité olingi osomba kota na website na biso retrouver biso na Facebook toza online pe soko osoma partout na Afrique to délivrer bino na ba Korea na biso préférence ya malamu ya original. Donc, c'est la livraison à domicile. Little People Shop met à votre disposition l'achat en ligne. Allez sur Tekelote, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. Il vous sera délivré jusque chez vous à la maison. Mais aussi, allez sur Zando, tapez Little People Shop. Choisissez l'article de votre choix. On va vous le délivrer jusque chez vous à la maison. Visitez notre Facebook page, Little People Shop. Little People Shop, ya biso moko. Little People Shop, ya bana mboka. Mbote na bino bandeko balandi ya radio loko télévision bisika nyos tu bozwami. Merci na confiance pe fidélité bo pesa kana programme oyo radio lokole et pa yapi to kuta la kapo na ko beta masolo ya makambo zali koleka bongo na communauté na biso africaine en général. Mingi ya biso batu ya mangala ya kombo na ngai Fiston Pelende tata ya Sedek. Nasengi na yo soki okoti oza na Bujumbura, oza na Gabon, oza na Éthiopie, oza na Burkina Faso, oza na Suède, oza na Australie, na Danemark, na Suisse, na Australie, na États-Unis d'Amérique, Canada, partout. Yaya, soko yebingai, merci beaucoup. Na reconnaissance wakasi. Soko yebingai te, komo na ngai Fiston Pelende. Tata ya Sedek. Ceux qui ont côté au Calibosto 5 canaux ya. Ceux qui allez abonner, merci. Ceux qui allez abonner, au s'abonner les bosso et puis au tiers j'aime. Ya au aimer vidéo. Après qu'on aimer vidéo, tu vas dire mon partager. Partager ya. Surtout émission à l'honneur au partager ma casse ya partager. Peut-être yo émission à l'honneur et sungiote. Mais ko sungalo comme ko songolo et si comme ko pakala. Beaucoup te ba fele ba kota awa. Bato bakufela baboti, bakufela papa, bakufela mama, bakufela bandeko. Oyo batungisa ba pona mama lupangu ya toyebi ki bakamba succession lupangu. Soki tata na yo sombaka lupangu e ki akufa ezalaka problème. Tala ndenge lion ya molimo abali ko silisa bana lebana mwana liboso ya mibale tina 10e, 11e abiki. Ami boyi pa nzambe azalaki mwana elaka to ndenge nini kasi na dokomyo ante to kobetela le solo ya mboto betela le solo bandeko na senga kayo keloko moko sponsor officiel la chaîne oyo zakabongo Michael Josh boyebi yango Michael Josh
Oui, c'est vrai. Ils ont garanti un combo à moto. Oui, ils ont combo à moto, mais ils ont emblème, ils ont griffe, marque déposée. Et pas y avoir de bilamba. Ya. Yo, mais c'est là qu'on a ta bilamba. On a ta songolo pakala. On a ta griffe boui. Bon, mais c'est là qu'on a ta bongo ba griffe ya ba paya. Ya. Pas d'année ba griffe ya paya. T'as la moine en boka yo. Michael Josh. Ya. Et c'est là qu'on a sengoté. On a type d'ado qui griffe ya moine en boka Michael Josh. Bine bo mesala ko kumisa bilele bilele sana ngoma bete la makasi. Tombola bendele ya mboka ko. Michael Josh, au côté de la site, au poney, soit montre, soit deux pièces, il y a winter. Il y a winter, c'est quoi? Hiver, survêtement, il y a hiver et côté déjà, blouson hiver, tu peux, dans l'été, été, il y a au côté, au bout d'article, au foutira la carte, il y a le delivering et sika partout, dans le monde. Ya. Ndenga mukile que de boîte, comme 2000, combien kuna? Ba shop mingi oya kota la somi na mbongo bedo za souter e ko ba en ligne au compte en ligne au commander ko sango besoin ba yeti esi ko sala ki wate c'est que bien est-ce que komi kitoko voilà to ko bandali boso na changement oyo ndeko Nico alobi changement salami tout le monde en est cause la changement na République démocratique du Congo ba qui ancien régime ba lenga régime soya quand ce changement mingi ba lenga so changement lenga ça positif mais quand ndeko Nico lobi changement wana ezala ki bongo négatif vaut mieux kutu na époque ya kala kesiko tala degré bloco ndenge mati ya et ko pesa mutu ko soit donc débat entre ndeko ya pouvoir Eric député ya pouvoir ya IDPS entre parenthèses na ndeko Nico défendeur ya peuple et ça qui bon na émission ya ndeko na biso Pierre Tatou na no à la balkanisation to na moi extra débat oyo et bon tozonga to banda qui koluka changement c'est un changement positif il y a eu changement négatif ndeko Il y a eu du changement négatif mais pas positif. Négatif dans les pannes oh ils à 2000 francs donc tu sommes 4500 Tali pa Kabila otika ya 2200 francs kanga journée. On regarde sur kanga journée. Tali pa 200 francs. Talango ba 100 francs. Tout dans la centre-ville Nico. Sirage ouais ça 400 francs. Et combien 1000 francs. Augmentation combien 150%. Mais moi je vais vous surprendre. Naëli Molongo te. Mais représentant Molongo il y a Sardine et je vous le fais cadeau. Molongo pour la première fois, depuis Congo et Congo, nous avons pu réduire pour la première fois Biloko et Kita à Namboka. Molongo, carton, ils ont 90 000. Tout ce on a 65 000. On a représenté quand la personne Sardine. Ok, pour la première fois, depuis que le Congo est Congo, il y a des produits alimentaires au Ekiti. Ça, il n'a pas cité à rien, Biloko, à Molongote. De 90 000 à 65 000. On a personnellement, qui n'a madame Tosombi. Donc, c'est pour vous dire quoi? Non, d'après ce exemple, parce qu'il a cité en côté. Pour avoir l'accès qu'il est mal intentionné, il a tenté de manipuler les gens. Attendez, à 500 francs congolais. D'ailleurs, maman a bandana à GB. Procureur, on a bandal. On a GB. Ndunda 500 ya sous-souté. Quand on 1000 francs. Et combien ça varie selon les quartiers. Pendu il y a 1000 francs, 1500 et bunga. Bon, c'est le 24 janvier. Non, mais ça 150 produits de première nécessité. État des droits, état des droits, ils ont les téléphones. État des droits, ils ont OET. État des droits, ils ont pas voix jeté. Nini Zakuna. C'est là, t'es. Social les awa. Bah, soso. Social les awa. Mais tu as toute une boutique ambulante. Social les awa. Moulangia mafuta mbila oyo. Ezaka 1200. Les deux à 3000 francs congolais. Augmentation à combien? 150%. Et Bundeli Yamadesu. Yangoyo. Yama Imoko Bilbil. Ezaka 1000 francs. Les deux commis 2400 francs congolais. Baklo ngana kopesa. Il y a du bongo en triac. Et Bundeli Yambwengi. Ezaka 600. Les commis 1300. Puis il y a du bongo en triac. Il y a du bandate. Et Bundeli Yankunde, ezaka 500. Et donc 1100 francs congolais, na libongo en triac. Parce que n'est pas na sombaka. Yoke na ratikuna. Libongo. Na boye ko pesa ba prix ya libanda. Parce que ya libanda za mawatro. OK. Et Bundeli ya loso, ezaka 750. Le 1200.
Attendez, mais on est en train de résoudre des problèmes laissés par Kabila. Les effets, c'est là où se trouve le problème. Les effets de la malgestion de Kabila. Je ne parle que de ces 2 années, de 2016 à 2018. Je vous ai fait voir comment le dollar a perdu, le franc congolais a perdu toute sa valeur. Et pourquoi instabilité politique qu'il avait créée par son glissement? Personne ne contrôlait encore les finances nabata wana ba détournement Congo hold up est révélé. Donc en bref, biloko nyonso et ça la production théo ekiti pour ba prix nango mata. C'est juste le franc congolais qui a dégringolé. Pourquoi? À cause de la mauvaise gestion laissée par Kabila, des effets laissés par Kabila que lui il était avec Kabila récemment. Il n'a pas eu ce courage-là. Il n'a pas eu ce courage-là de dire à Kabila mais pourquoi au tika qui franc congolais comme abo. Le franc congolais stabilisé. Na tout nio na ba produit nyo ça awa. Kaka on est Kiti, Molongo on est Kiti. Et Kiti, mais je vous ai dit, quand on est de 90 000 à 65 000. Prix unitaire, papa, mais moi je vais te donner les prix. Après ça, prix déjà, prix combien? Donc vous comprenez les Congolais que spectacle, je suis sûr. Prix combien? Prix unitaire, combien? Calmez-vous. On se calme. Zambala Souka, ayana ba spectacle oyo. Donc, rien qu'avec tout ce que tu as ici, on peut préparer et manger. T'as la tête? Ça c'est un goût, hein? Ok. Ce qui est là, qu'un foufou. Au Zongo, ah. Ce qui est là, foufou, t'as la makala à 500 francs congolais. Il y a 300 à 200 et Bunga. Et ça l'a le 24 janvier 2019. Et Bunga. Makala ngoul. Social yangoul. Savon le coq. Produit les aïbélés, finalement. Social, t'es? Bon, savon le coq, oh, y a peine. Rien dire. Et ça qu'à 200. Le commis 600 francs. Prix à Nini, Bokassa, Wakading, Nak Gambela Sport. Présentez bien ces 3 derniers produits. Les restes, Oyo, Moulangi, oh, ils ont 2500. Ils ont combien? Les ont 4500. Libanate, Libanate c'est plus que ça. Ok. Oyo, ils ont dit prix à Gambela, Avenue Sport. Na awa na Bokassa, Wakading. 4500. Savon Oyo. Spaghetti Oyo, ils ont 800 francs congolais. Yarouni. Ils ont 1500 francs congolais. Donc, on est bon aussi na Gabon et pas on est bandeli président déchu. Moi na mboka te mais moi na Afrika Ali Bongo Oboebiwana Ali Bongo na abi déjà bandata on a monaka ye na Jeep aki koza Léon Messi batele tapis rouge na polo na coupé à pamba na barre ma be koti mais ça gêne. Est-ce que bébé Ali Bongo a rappeur ancien rappeur ce qu'on a dans la vidéo là on rappe on a tout rappé attends les États-Unis et bien bon comment qui a le français le anglais n'y a pas le français oui attends les États-Unis les Canada na Royaume-Uni et console et bien anglais très bien alors à Balaki moi Sinazaki Mundele française Sylvia c'est la raison Sylvia na ngwara mais comme Sylvia Bongo Ayana Bongo a bénéficié de l'avantage de la première dame na Gabon. Donc comment la Guinée gabonaise citoyenne gabonaise. Tant que pouvoir ekoy awa ba kanga ba ona mbongo atonga ba immeuble bo mengo ya Gabon moi si on a pas la kinango. Il paraît ba peuple gabonais ba gabonaise ba bané kolela comment est-ce que biso sœur na yo au bali bisoté au préféré que no ba la française vraiment tayo moko joie tama gabonaise moko ali bonga wade ko ndimate tangu makambo e baby awa yaya avant ko makambo beba sur la mémoire bandaka dia kotala na image ya mwasi wana ya mundele ya française wana okomona mobali abeli paralysie akoye ko kima mais moi kima za la guité pour moi azaka président azo pour continuer à profiter de nos bénéfices wana na ba bien wana tangu ka baby awa tangu bala o compatir avec la télévision abi I don't know where's my wife na ebeska moi sinanga zate I don't know where's my children na ebeska ba nanga bazate mobala se soucier na moi si oye moi si au lieu à se soucier na mobali alo batabo ya kosala aide bolongola mobali nanga na ka oyo Sylvia Bongo française ouana oya comme gabonaise la première dame déchue azo ko senga République française ba français oh non ndenge zawa ngana za rappel la société française alinga ki masiko pe baby abenga ba français ba ya ko aider non ba gabonais ba lobi yopé o ko répondre parce que ça ba bien belé awa na comme étant gabonaise. Alors, il faut se justifier ba mbongo oba kutna banda kuna yewana mbongo wana na ba chambre na mbongo ebele azo yango wapi abane ko sala nini et pesi buzoba
Landa ndeko ndeko gabonaise oyo azoko expliquer clairement ya ete ya bino hein. Ete ya bino. Mingi soko mundele tala mindele balinga ba noir mingi soko sala mbongo. Okomona boy star moko africain ba otala ba pesi moi sa mundele pona nini ba contrôler. So tangue baby a walinga kima ya okima te sana wala gabonaise il faut samba na justice gabonaise ngapla lobi ngoti. Landa ndenge gabonaise oyo consort azoko expliquer Landa. Ete ya bino hein africain mususu. Landa. Côté, la femme d'Ali Bongo Odiba, Sylvia Bongo Odiba, mariée depuis 1993, à l'amour de sa vie, a décidé de demander le divorce, et pourtant elle a dit oui à son amour Ali pour le meilleur et pour le pire. Maintenant qu'elle fait face au pire, elle veut abandonner son amour en portant plainte pour arrestation et détention illégale, auprès de ses avocats français. Tout en clamant qu'elle est de nationalité française. Et pourtant lorsqu'elle détournait les centaines de millions de dollars des Gabonais, elle était bel et bien gabonaise. Comme le lui a affirmé les Gabonais. En lui disant qu'elle est mariée à Ali Bongo qui est gabonais, alors elle est bel et bien gabonaise, et non plus française. Dès lors la France ne peut rien faire pour elle. Les Gabonais affirment également qu'ils veulent que Sylvia Bongo réponde de ses actes, sur le sol gabonais qu'elle a mis à plat. Et devant les Gabonais qu'elle a tant humiliés. En effet, Sylvia Bongo a passé son temps à dilapider les milliards des Gabonais en faisant la fête, à travers le monde. Et en s'offrant des villas les plus chères du monde. Notamment une villa en Angleterre qu'elle a payée à 60 millions de dollars, avec l'argent du contribuable gabonais, ainsi que plusieurs hôtels de luxe, notamment à Paris, d'une valeur de 130 millions de dollars. Bonjour, comment allez-vous? Bonjour amis de la République du Gabon. Bonjour cher peuple. Je voulais d'abord faire un live, mais avant de faire un live, je vais d'abord faire un petit post ou une petite vidéo. Ici, je vais m'adresser à l'ex-première dame, la voleuse la plus attendue du monde entier, Madame Sylvia Bongo Ondimba, qui renie aujourd'hui la nationalité gabonaise parce qu'elle est dans les problèmes. Beaucoup des étrangers, quand ils viennent au Gabon, excusez-moi du terme, et occupent des postes à responsabilité dans notre pays, ils sont fiers de brandir la nationalité gabonaise parce qu'à ce moment-là, ils jouissent bien sûr des avantages que le pouvoir en place les donnait. Parce qu'à ce moment-là, ils profitaient de l'argent de l'État gabonais sans se soucier du sort des Gabonais. Aujourd'hui, on prend l'exemple de l'ex-première dame. Pendant que son mari est en train de crier SOS, je ne sais pas où est ma femme, elle, ce qu'elle fait, c'est demander SOS, mon état français, ma nationalité française. Est-ce que vous pouvez m'enlever dans les problèmes que je me suis mise? Non, Madame Sylvia Bongo Ondimba, vous ne pouvez pas appeler la justice française pour intervenir au Gabon. Non, vous n'êtes pas française. Vous êtes franco-gabonaise. Donc aujourd'hui, c'est la République gabonaise qui vous condamne pour tous les délits que vous avez commis dans le pays gabonais. Au Gabon, en tant que gabonaise et non en tant que française. C'était le même cas avec la cruche Alianga. En fait, je ne vous comprends pas. Vous êtes fiers d'être gabonais quand vous devez dépouiller l'État gabonais. Vous êtes fiers d'être gabonais quand vous devez jouir des avantages du peuple gabonais. Et aujourd'hui, tu demandes à tes avocats parce que tu ne connais pas les chefs d'accusation de ce dont on t'accuse. Les milliards qu'on a pris chez toi, c'était les milliards de tes parents. Les milliards retrouvés dans ta maison, c'était les milliards de tes aïeux. C'est les milliards gabonais. Tu es qui pour avoir autant de milliards? Tu es qui pour avoir l'argent du peuple gabonais dans ta maison? Et on ne doit pas te demander les codes parce que tu es français. Parce que tu es française. Parce que c'est la France qui doit venir dépouiller le peuple et la France ne doit pas payer. Parce que tu es français, tu ne dois pas payer. Non, Sylvia. Non, Sylvia. Tu vas devoir payer, que tu sois première dame ou pas, ex-première dame ou pas. On n'en a rien à cirer. Tu vas payer comme tout le reste. Comme Alianga qui est en prison en ce moment-là, toi aussi tu vas payer. Et ce message s'adresse non seulement à tous les dirigeants africains, mais surtout au gouvernement gabonais. Plus jamais vous allez mettre les expatriés au sein des décisions de notre pays. Plus jamais. Parce que ces personnes sont gabonais lorsqu'ils bénéficient des avantages que vous leur accordez. Mais quand il s'agit de prendre en compte, d'assumer leurs responsabilités vis-à-vis de leurs délits, là, ils vont brandir leur nationalité. Oh, je suis béninois. Oh, je suis sénégalais. Oh, je suis américain. Alors qu'ils ont commis les délits de meurtre au Gabon,
des vols au Gabon, des crimes en bande organisée au Gabon, pas en tant que Français, pas en tant qu'Américain. Mais quand il s'agit de payer, on prend les passeports rouges, on prend les passeports diplomatiques. Vous devez prendre en considération toutes les demandes qu'on vous fait ici dehors. Je pense que quand il y avait le problème de Alianga, je suis venu ici que ça vous apprendra à mettre n'importe qui à la tête du pays. Plus jamais, vous devez prendre ça en considération, plus jamais un étranger peut savoir les clés de notre pays, plus jamais un étranger peut savoir la responsabilité financière ou autre dans le gouvernement, au sein du gouvernement gabonais, plus jamais. Et ce message s'adresse à tous les chefs de l'État africain. Tous. Parce que quand il y a des problèmes, ces personnes-là ne se reconnaissent pas en tant que Camerounais, Ivoiriens, Gabonais, non. Ils brandissent leur passeport, leur deuxième passeport. Ce cas doit servir d'exemple. Aujourd'hui, l'ex-première dame de la République gabonaise demande SOS à son deuxième pays, chère France, viens m'aider. Oh non, on n'en a rien à cirer. Rien à cirer, comme je le dis, rien à cirer de la politique française qui aime se gérer dans nos problèmes. Rien à foutre. Oh non, l'Afrique est libérée maintenant. On se libère one by one. Ce n'est que le commencement. Mali, Niger, Burkina, Gabon, Tchad, ce n'est que le commencement. Tous les 14 pays francophones, on va tous quitter là, one by one. Et on va récupérer nos richesses un par un. Le chemin est long, le parcours est long, mais on va y arriver. Oui, nous sommes déjà à 5 coups d'État et ça ne va pas s'arrêter là. Ça ne va jamais s'arrêter là. Donc voilà. Donc pour terminer, Ali Bongo Ondimba, tu vois, lorsqu'on t'interpellait ici, lorsqu'on t'appelait ici, vous nous avez traité de parias, des activistes notoires. Regarde toi-même, tu dois regretter. Tu dois regretter tous les appels à l'aide que nous les activistes, nous t'avons fait ici. Tu dois regretter si seulement j'avais écouté ces enfants-là une seule fois. Oui, celle que tu mettais en haut te met en bas. Celle que tu mettais en haut te nie aujourd'hui, Sylvia te nie. Elle ne demande même pas que où est mon mari. Non, elle s'en fout de ta gueule. Parce que tu n'as jamais été la priorité de Sylvia. Non, c'était les richesses que Sylvia voulait du Gabon à travers toi qui l'intéressait. Ya to kometela osika boy lisolo ekopesa o pasi sala mbongo na Kinshasa na commune ya Bandal bana ya Bandal mutu sali bongo ko so ba comprendre te famille komi mal vie. Famille komi mal vie ya rosakanate ba bota bango papa na bango zalaki diamantaire. Benga ba diamantifère ou diamantaire muta ba diamant. Est-ce que bokomi muta ba diamant tuku diamantaire je crois. Parce que na mbongo ebele katuku bianza. Papa na bango asoma lupango munene na Bandal babana Bandal neza la kati asoma mapango asangisa de koma lupango munene ya coin. Papa wana zaki na bana basi mibale ya lisolo bandi na Bandal bana Bandal partager lisolo bana Bandal partager muta pesi lisolo oyo azopesa lisolo azokolela. Papa fiston beta lisolo oyo openie batu bayeba bato awela mapango ba bien mukili ya kotsa ba ofele kotsa ba leso ba promba lupango osala promba lupango ba wela ga lupango papa kufa nidi boya ya kotsa ba ngwa kota ba yo komakambo eleka awa papa na bango azaki na basi mibale moi bango bana mama liboso ba bota bango 11 bana ya bana mama mibale ba bota bango je crois 3 to 4 boy. Bref, papa na bango akufa. Papa kufaki ndenge nini bato baboma ki entre parenthèses bande konaye ya to barango chaque fois soki muta kufi moko boye liwa mo mystérieux misusu basambela ka nzamba tema bolonga ke sambela ba misusu balinga ka te ezana bato oyo bango bakenda ka kotali safa yeba source mobali na kufi ndenge nini papa kufi ndenge nini ndeka kufi ndenge nini papa kufaki ndenge nini papa banaye kolia asilisi kolia. Tanga sisi kolia abino sava akende siko pa birode abimiki aotambola boye abetso pe liba kusopa ni papa koye akufa ndengo la kufa mystérieux maka ndengo la kufa tango bagena kotali sana babaye bandeko na ye babade ko envier nini lupango mama na bango pe akufa d'une manière mystérieuse mais ba détaillé mama akufa ndengo nini. Bref awa ya yeba ke papa akufa mama akufa bana batika la borfele ba kola na okola papa ekiparaté. A tout ça papa a 50 ans. Ce qui papa n'a pas kufa zaka moi na papa a binoté.
ata aussi okoli okoyi mikolo mais soki papa na sombaka lupangu ata obala somo mapango ayo oza héritier ko ya wana eta pa l'état boko so lupango papa na bino te bongo te ezaka ndingo wana ba papa leki soki ba papa tata mwasi so ba papa kurutu ntsepa na yango bino ba tata kurutu ba tata mwasi ba papa leki bino bongo na bana bandeko na bino yo sombaka lupangu te po na tangu na yo osombaka lupangu te po wani papa fiston ba papa leki so ba papa leki so ba tata mwasi so ba nani ba ya ono lupangu ndeko na biso oyo eza lupangu na bino te eza lupangu ndeko na biso bino fo ba so lupangu na biso ya papa fiston bande basiba ko ba dia mikolo Mouta pese di soka komi de maman mukolo 50 ans déjà. Na 50 ans na balité na ko bala ye. Et comment famille libabe yoka li solo yaya. Entre temps ba ya maman so balaki déjà ba ndeko ça suba kena ko parle bango déjà ba kenda. Mais tango yako pesa buzoba tout le monde le pango yaki munene ba ngona ba comment faire le pango wana. Na kata moi concession. Na kata le pango ngona bandako zalaki na ngwana. Oui, bandaka lemba des alakata bandaka musu étage musu bande batongo ba next ba deux chambres sana sodoki bazaki très bien ko vivre na musu route bango so balaki na noté muta balaki to abotaki ya na bango ya liboso ya kufa atika gira so bana mi baito misatu boy mais c'est important pour la biso yo kande li solo ba papa leti ba tata kurutu ba tata mwasi ba ota bango poids batika lupango ndeke na bango ba kotika lupango ndeke no okende wapi yaya ba lupango o il faut faire attention ba di ko monta ngo film ndenge nini ba kufi 10 ba 11 yoka siko ba liwa mystère yaya to tangelo ba liwa mystère ngo to numéro ngo nde ba lobaka lokola ba catholique ba lobaka lokola litanie ya banzelu mutentela kufangi boy ya to tangelo ba do 10 morts et puis ça au cher de pour te mais ça la de prière pour émission oyo bakada pe ba linga on théâtre na ba chem ko telang ba chem tout ça ba chem ya tout s'abonner papa est-ce papa autre la blanga on s'abonne déjà tout na maman pe maman est-ce on s'abonne on s'abonne déjà papa fiston ya moi si on s'abonne déjà bon s'abonner ko tindra ba collègue de service ba ninga boaka na ba groupe WhatsApp ba groupe nyoso tout ba Instagram boaka ya ba so am na à chaque fois ce que monsieur est intéressé peut-être qu'on intéressé de comment songolo et si comme ko pakala yaya émission on ko mona ndenge lion mutu bana bonga million yaya caméra ba caméra eza magière boko caméra bene filmer ndoki bena be to mona ngona image caméra filmer ba ndoki au pumbwe caméra filmer ba esprit belé caméra si mutu na comme lion yaya o kota la image en émission lelo o kota la o ko mona image partager na yaya to partager Yana banga liboso akufa d'une manière mystérieuse. Ba détaillé ba wana ba détaillé mais yana banga akufa ki. Bon. Ba détaillé ngote po muta kufi ya liboso okoyeba te. Bazaki 11. Tangu dispute ko discuter ba mama lupango na ba papa leki ba papa kurutu ba tata mwasi okoyeba te. Bu ya liboso abota bana misatu boye. Akufi. Moi malade mukema moi mystique. Mais bah, il faut se rappeler après. Tant que comment chaîne. Yaya wana kufi. Yaya kufi benere ça va. Bon mais ate ba ke okunda yaya. Tangu yaya kufi 3 mois et bango ba bande ko lanza bango après 3 mois. Après 3 mois yaya bambu ya pasi oyo pe mama lupango oyo. Yaya le bossa kufi bana normal. Nta kufi. Siko yo deuxième yaya. Comment on a Brigitte. Brigitte a kufa ndenge nini? Brigitte a kufa ndenge nini? Brigitte ye na butu alali na sibino lupango zaki munene lupango zaki pena munene ya kosakana te lupango munene muta next na yedoki ba musu bana ndako munene ba chambre ba fana waso sika moko o pe ba bala mbale wana bana ba ndako sima ba next sima ya mo la mobali na ye musu pena bas na ye bibale de babala ki oui. Brigitte alala na chambre na ye ayoka babengi ye kaka Brigitte ne va 2h du matin ya na ça ko ba tuana ba sala ba opération ba ngwa partir de 0h à 3h linga ko sala ka prière de 0h donc minute bête on a prière na ba 3h ça me la sous babenga Brigitte
Brigitte alobi nani wana yaya alobi nani wana yepo asa la maîtrise Brigitte akeko fungola la porte ba bengi komona ite akati pate lokwa ndeko na ye to nani Brigitte afungola porte be maman agangi ya soki amonaki nini on ne sait pas ntango bakini kona bango agangi ndengo wana bimi batala ndeko banga akwei na se bazwi Brigitte mbango bakei na hôpital ntango bakei na Brigitte na hôpital na mama yemo bakoma na hôpital boye batali Brigitte akufa déjà kala Brigitte akufa kala ndenge ni Brigitte auti oganga ça fait 30 minutes talaka bandal na mbaye mesaka bapemeni ka wana ba 30 minutes pamba ota asa kufa kala ndenge nini kasi ota asa kufa kala déjà kala gudu kala bone bembe déjà bache Brigitte na morgue baleli Brigitte basali matanga esili tango bakundi 3 mois après Rolanda et comme tour ya Roger et comme tour ya Roger ya totanga na ba kombo pour tout so betra le soka no ya pesibiso Roger peut même chose babenga ika ndengo wana butu Roger oui fongo la porte ya babengi yo pena yo mungongo oyebi te mutu ke fungo la porte ma 2h ou 3h Roger fungo la porte baganga donc bango yo ka ton Roger ton bandi bagangi babima boy Roger kao nini boy Roger bakina na dispensaire muke babika même chose akufa déjà kala Roger akufa kala Roger 40e Roger déjà 3e siko 4e na bango akufa neni yaya 4e na bango akufa azaki ya olala alala boye ala mukate yaya keba na balioza mutalali bozaki bien lelo alali boye na tongo ala mukate yona ba chef yaya yoko lala kate avant osambela avant olala il faut sambela attention que le yaya sala ta prière ya notre Père qui est aux cieux que ton nom soit sanctifié que ton règne arrive que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel et c'est efficace prière wana oh Jésus Christ satiki la ribiso. Ça va payer à notre Père. Kolembate, au gros là jamais ça pour tout sambila. 4e alala ndengo la mukate, mais na 4 ya butu on ne sait pas, ba yo ka pas ganga ganga. C'est comme on doit attaquer. Akufa. Tant 4e ba kufi et ba ko pesa ngo panique. Ba ko calculer. Comment il va kufa ki 3 mois. 3 mois. To ba ko kufa bo ndenge nini? Entre temps ba papa le ki ba tata moi c'est ba ko ça no bino lupango wana il faut bima yango. Et ça, le pan on a vu menace, on va pas bima. Papa là il dit à m'entendre la mbongo, va faire des gars wana. Et comme c'est comme inquiétude, mais comment tu vas faire bouer? Au lieu pas te bouler, que non, tu comptes ba bon de l'ipene ma casse, ça lui tumba, tout ça la bela bouer, ba on va bouler nengo ate. Parce que continuer à normal. 5e na bango. Abana côté kana wende. Na dit ce qui wenza gambele, ce qui pia simba zigida. Ya. Keba na mutu musoza la kabla boy olamuki na tongo ndeko apede apesa ki témoignage wana yo na olamuki na tongo bien omoni ka mutu musoza otumula oka pamba ningo wana zalaka la suite prière ya ko bimaka disa pour to sambela est-ce que bokomi to so la pembe lelo yo ko mona ngola mukaki osokolu ki buri yo bimi oke ba faire na ote ya sambelaka senga kama kile à Jésus et ça la brillard liboso pe na sima barrière avant bana ba kende classe bondela ka pona bana avant papa bima avant mama bima bondela ka yaya ko bondela ka osala ba 3 ans ditate ogolo ba nzambe la bimisika boye makile Jésus Christ dans la brillard liboso pe na sima barrière batela nzamba ko batela et ça 5e na bango abana ko teka na windi akena wenze yaya basali discussion mukie kaka na ebite so bena voisine bateka eska mogo so ba wela ki client so na tongo wana muta provoquer d'une manière au comprendre ngo kaka moi discussion batindiki ba beta mbata voisine bateka beta mbata osaka nga kana kamera ali mbata ba beta wana kweya ba moko fulufulu na munoko
baké l'hôpital boy akufi voilà après 3 mois 5e na bango yaya tande ba akufa lokola mbisi lokola Thompson kaka boy yaya pona nini papa zate mama zate protection zate yaya ba ofele ba za bokota yaya tindela ba ofele émission tindela ba ofele émission oyo na sarabino. Il n'y a qu'une seule personne. Oyo alonga makamune surtout. Oyo akufa na ikulusi. Oyo asopo makila po na yona ngane otalanga boy. Est-ce que komi? Ouais papa fait ça comme côté yate. Papa fait ça côté yate. Alors sur la pembe. Vous comprenez? Sur le numéro ya, c'est un numéro ya apôtre Charlie Moubia tropé ça oza mateya. C'est un numéro ya prophète Ali okozo ba côté ya bino. Biso tropé ça ma solo. Ma solo otobeta gato inventara ngote bino mo pesa so ma solo beta pour na ko peiner bato. Est-ce que bokomi? Maman Alpha, au combien? Maman Afia. Au combien? C'est que bien. La personne maman Mabele, il y a groupe salon Mbote. Maman Mabele. Yo bon on anga zo benga te maman Mabele to na zo luka numéro na benga sa te mission maman Mabele ba to luka o fo maman Mabele o so mona te maman Mabele Mbote na yo. Ya mbata ya pamba kwa kana fulu. L'hôpital et ça va France moko akufa déjà kala donc on va kufa kala na éviter basi ba kufa na molimo déjà to ndengenini soki papa zate akufa mama zate akufa ya bino bo fere bote na prière on fera ça on fera atako papa mbimba atako maman mbosaka on fera papa na akufa mama akufa est-ce que bokomi kangama na nzambe yenda ko bundela yo en foi de quoi okomi c'est que bien papa fisa lo bagité alobia to so la pembe to so beta li solo o salami na bandal yaya est-ce que comprendre mon oloba tala ba krini ba ko fanango ba ko ngaka o na sa ponga gangi ke bana ba to balala na pongi mo mutala na pongi azoko lo ba mo azoko bunda yo bunda nani est-ce que nous sommes à la libération botali bana ba azo bunda o bunda na manani kuna yaya sambelaka Zalaka la kimia. Okomi c'est que bien. Yaya, la bête au tanga ba mora ba ndeko oyo lokola toute une litanie comme lokola to rester chapelet. Mutuna mutakufaki. Talaka bazaki 11, 10 ba kufi. Passe yaya. Tout battre le solo pour la plaisir de yaya. Tout battre ngo pour la plaisir de li solo ya famille ya batu. Ba pesi to bete yango pona ko penye yo peut-être yo sa ka oyo c'est-à-dire makambo ya lupango succession ya makambo ya lupango esilisa batu to wala ka mapango te ya oui c'est vrai moko l'état koti makambo wana akoti makambo oyo ba ofele faut bénéficier le mutoka papa na bango oui mais tout la makambo moko ya yebela okomona ndeko musuka zakina afana na Paris musuka afana na Bruxelles afana eskrebo songolo pakala non papa kufaki te tozonga sikona ozonga na geteka lupangu e bongo na so mbongo wana na kino na Paris na France yaya e bela basonga te moko zaka na Afrique du Sud awa akenda koteka lupangu papa na bango na bandeko na bango bakenda ateka lupangu azo mbongo tanga koma Afrique du Sud asalaka 5 jours akufa makamba lupango ya to betsa attention papa la bunda motoki na ina zwaki yo siko moyo bunda na motoki na yo te est-ce komi to so la pembe okomi c'est que bien maman Emilienne Mboma so la pembe vous comprenez faut so la pembe to komi ya bien to comme la 6e voilà moi ya na bango to ki pe lek na bango ya 6e akufaka nini akufaka na OK boyebi ya mo sala doki soki o mutafani ko kata OK ndengo wana akufa na OK afana ka boyebu bamoni be bana tongo soki pe ya ye soki pe le waka e be mnesa o sa so mona osala allez to chaka moi papier moko awa pe kanga ngoto meni mai ya bana ndengo wana tongo OK kaba undengo wana iyo koma na pokwa ekomi grave ya gosakanate ekomi grave ya gosakanate ba memaye bakene na hôpital bakoma na hôpital boita koma na hôpital batera boy siko asala ngo ya makasi asanza makila ya dans les vides boy asala ki bien lelo balali la tonga la muki abandi ko sala ba OK wana OK ke je mbimbati ba 15 après-midi et comme grave pe mani ko kende ba ke hôpital a kosola boum makila boule
Après, dernier soupir. À Bendapema, à Koufa. 3 mois. Balela. Donc, panique. Donc, famille, wana. Donc, il y a un quartier dans Bandal. Tu repères sa précision, tu es Bandal, nini yaya. Mais la Bandal, il y a du solo. Est-ce que vous commis? Vous avez un découvert à ce moment la Bandal. À bien la Bandal, tu as le solo, il y a bien. Tu as un Bandal, il y a du solo. Bana ya Bandal, ba comment ça la menace dans le Pangouana. Bino bo da ba ser na biso quartier bo da ba vina biso quartier lupanga bandoki donc ba tu ba bike lupanga bandoki raison pour laquelle ba maman o apesi solo o ya 50 oyo ye abalite nana bana ye ba bike lupanga bandoki basala bana lupanga bandoki ba kufa après 3 mois ya makambo pe makambo pe na c'est bon mo na makambo wana et ça mi na Bandal. Na ba famille muso za la yaya o bana kutu chaque année mutfa kufa chaque année mutakufa na ba famille muso basala matanga wana ko on peut encore autoriser chaque année mais bon après 3 mois ba le mabino matanga tabino ba obaye de boye ko kontango do 3 mois boye mutakufa dans mois boye do 3 mois après muso so kufa nani o ba anglais who's next nani akolanda lelo bokundi mutentel bakundaki Brigitte bakundi Roger muso ba pesi comme on ngote ba pesi ko nani akozala next tant muso yo oyebite bazo ko banga okomona no bule bana ese ngamna kozala next ese ngai to na yo bana next passe to comme la 40e 6e na kufa na l'hôpital na OK 6e akufaki 7e na bango yaya 7e bazaki abane ko sala na compagnie o ba Onatra 7e abane ko sala Onatra tala basi bakolagiti ya na bango sala kana Onatra directeur ya Onatra ya siko yoga ni comme bazalaki na fête mo ba travailleur ya Onatra bazalaki na fête ya ba travailleur ya Onatra na kata fête wakati na fête ba fête ba les fêtes do bazolia ale kuti ya malonga te ye biloko aliaki na fête wana ya ale biloko na fête azongi ndaku biloko ebele ko sala etufuma aleka mwa kwanga mukie mwa Thompson mwa likayabu ebandi ko sala ye etufuma etufuma do woni so muta akotika asali selte pendant longtemps zo lia ko sala selte limumadi ko vimba limume vimbi pena boye doki lokola mutu alia kisoki nini 3 jours à pamba epesi étouffement moyen pe baso zate yaya pour aller dans la fête bakene hôpital boy cadavéré akufa o pema akufi yaya pema oyo maadi ya pema za bien te yango mona soki mutu a sala selte za malamuté linga sala sel ya akufaki ya 40e 7e directeur ya Onatra akufi pour la fête car ya compagnie yango bino à chaque fois OK ça toujours été pendant la fête que les enfants de Dieu sont tués wa za ndema na ya lufo quoi yana na mbanzembo wana est-ce que bino linga bilongi ya fête ça na ba musu yeso ka fête te amuna ka bien te alinga ko ka te fête intérêt ata invité te fête kaka viens mo ka na France na Paris na 40e arrondissement liso na isa déjà na kaye oyo viens wana zanga ka fête te o matanga ba nini yeso akeza la sachene mo ya noir nga ana ba 50 quelque déjà o ka lewa ke kingani bon pesa ngata mo ba pondo etikali wana mo mikate wana comme ça que là on a parlé viens na poto kala mona poto ya Paris ya Tongo ya sanga na fête te azanga na matanga te surtout matanga tout va bien na Paris wana okomi mutendela kufa ya sanga te po yabi ka olia mo mikate na suka na ngoza ma likola soso azoma ngombe mukema brochette pardon na ma benga ngona mikate okina ndako est-ce que so ke fête il faut ka olia o ke fête il faut ka olia
est-ce que ça vous avez fait il faut qu'il y ait le cadeau to comment on va chiko non my birthday is pending anniversaire nanga zoya boy nanga ba cadeau n'oubliez pas que l'anniversaire de votre ami ya bilo solitaire moko to sur la pembe yo anniversaire est très 10 jours aux rappelera ba tout anniversaire est très autant de jours vous bosse la cadeau tu na ba cadeau ya oko zo cadeau musu ya pa ya nyoka to mona ka ya ngwa cadeau tu la sabu na cadeau le coller awa fête à mariage parce que mu cadeau ya nyoka na kati ba nga soute fête à mariage parce que mu cadeau ya kaka na kati bien emballé yo senga cadeau ka ti lelo ba ndeko na ngata yo moko okomona so fête en tout cas on ça le konzo on ça le konzo pour la fête moko aux les 16 fête moko dans un mois boy dans combien de jours il faudra bête pena ko bimba pena ya ba griffe wala faut donc ba sentir yo na nini yaya oko kangisa pe mbongo wana oli ata oko na ligne osoma Michael Josh griffe ya mwana mboka oke osoma griffe wa paya et ça sikoni to ko envier nini ba to fana en Afrique du Sud ba do fana ata ku Angola ata na Congo Brazzaville ata na Europe na Amérique bilo ko to la na fête et ça quand même le to la manda ko na bisoti oko mona moi Thompson na Mlai omoni moi Cabri moi Likola Soso moi Kwanga moi Pondou et consomme Fumbwa et consomme to le on manda ko na biso déjà ba tu ya Congo Kinshasa on peut encore comprendre moi mukie moi ni mutake fête ba bengi abino nga fana lia sachet sanga te ko ba ya kini ok ba na fête bina mo ba do sachet kaka ba fête ité o komona na mama o bala mbaka ba mama bala mbaka kedo so ba ponio la ba fête da bina lelo en tout cas ba nga ba olira ba fête ba invité ko na ba lete après ko bena mama ça tondi sachet déjà après si benga ki mambweni ma ke na ona ndako ya yo bongo na fête abatu ba bengi ko lamba o ba ko yiba biloko yango mo ba timbila sikoyo ba ko ça ba service traiteur est-ce que commis service traiteur et bima bon tali we fête ko na personne a fête il y a 50 personnes ça va combien autant joie bon na bloc à 50 personnes ba liya ba tonda so ko ba tondi te to landi ko lo fête ko lo service traiteur mais ata bongo yo bazi yo service traiteur ezara so ba pesi muta responsabilité pas mutu boko akolu ko ba lamba te ba bengi yo ko lamba na service traiteur ba tout yo bloc beli olongoli ma sachet o tie obombi na saki na yo pour le sabana na yo ya bloc a fait ba tout le sabana na yo o ebité na pesa mbongo wana ata yo moko est-ce que komi to so la pembe so li pembe c'est que bien to comme la 40e wana ya wa directeur onatra o akufaki 7e alega bloc muki na fête so kali ya la EPT peut-être ngo la tour na été mené dans la liste déjà on ne sait pas ba quel hôpital grave akufaki akufaki akala akufaki kala déjà on akufa akala ba kunda ye ya nani akolanda 8e mani ko tala 8e nani bateli combien 7 basa kufi 7 8 9 10 11 bateli 4 nani akolanda oyaki ngana kei ya brisha sa kufi ya roja kufi ya ngana nana kolanda bozo banga ba bino moko bozo banga 8e pas akufaki ya 8e akufaki mais ba esi tout akufaki ndengeni mais après 3 mois kaka mais bon on a même client bango baganga kawana 8e akufaki ba détail tout akufaki ndengeni mais 8e akufaki 8e akufi ba tel combien 3 demi-finale nana akufa nane prochain nana akufa mbala oyo ya ba ofele pamba papa zate mawa nana kosalisa ngai ofele pamba mama zate mawa nana kosalisa ngai nzebo epesa nga mawa na yo ngo chaque fois na mutuka sino na mutuka mina ko api ko maîtriser ngote ora pona lié esengai nanga na iba mama pona lié pamba olinga amesa ya gambele komaka soki mbeto na ngai we nzembo wana nzembo wana na nzembo wana ndeko ima nzembo wana en tout cas félicitations na yo pasi ya force à vous les orphelins ceux qui papa kufa mama kufa force à vous kanga wana nzambe ya benga biso rapide ko pesa numéro ya apôtre Charlie Mubiala to pesa numéro ya prophète Alijo ya boko so efata na musika basali ya nzambe ya solo basali mbote na yo prophète Alijo mbote na yo apôtre Charlie Mubiala ya
bakosambela pona bino bofele bakosambela bino bata succession ya mbongo teo ya pamba bazo yango fele ba pe wa pamba autre bangi te tolobi apôtre Charlie Moubiala prophète Alijo est-ce que bokomi benga trop peur n'aura pas ça dans ba osunga yo est-ce que komi to continuer là nango 9e na bango azaki mwana mwasi 9e balai mwana mwasi abale ko fa na mobile na kaka na lupango na nasi lupango na bande azaki munene entre ta bana ya quartier basi balembi bana carton tango kaka 8e bakufi bana quartier ba ya pena ba buka porte lupango balongola porte bakena na porte tile lupango na batezo support te bana quartier bakena na porte bakena bateka kona wenzo za nini wenzo bateka baba bende wana oza bakota babongolo wenze bateka kona wenze wana babino lupango oyo etika la vide boye poto mona kasoko banani ba rolia batu awa bana karate ba menacer bana batu pamba ba innocent wana sikoyo ba papa kurutu ba papa leki batata mo si pression na Mbanza Congo za des Angola donc ba préciser pété c'est que ba zombo non ba zombo batu ba zombo po babino papa leki na bango papa kurutu batata mo si ba fa na Mbanza Congo yaya 9e na bango azaki na zemi akeko bota boy pasi ya kobota ezuye tanga azobota yoka siko makambo tanga obota donc est compliqué mwana na ya bébé mwana alinga mina michopo na ebite mwana fana na matrice avant na matrice ya wapi siko abimi akona michopo ni mwana alinga mina michopo est compliqué pour bota moyen te donc mwana alinga mina michopo compliqué basa l'effort ba misi mwana très bien maman ba traiter mwana bien mwana bimba misi mwana ba maman pa bien ba zi maman ba tena mbetu alalika mama aboti sikota baye kota na 1 heure du temps après njoka mama sa kufaki di fait ka mwana alinga mwana mchopeno mama sa kufaki ta ba misa mwana daki viva ba metse batali pe non mama sa ça va ça bien mais ba bongisi non avant da kuna repoka de sa mama sa boti baye kota na 1 heure du temps mama sa kufaki déjà kala sa kufaki voilà 9e guerre kana batata mwasi papa leki mama kulutu akufaki déjà bakundi ya bango l'espace 3 mois kaka 3 mois moi kende 8e akufi akufaki ta 8e akufaki ba ko longa porte le pango siko 9e ya kufa siko pona na robota mwana kangam na michopo tangu 9e akufi batikele combien 2 nani yango 10e ya 10e ango nani chiko 10e atikali na 11e oyo atikali wana bakimi ndaku na bango bakimi donc babane ko fana na ndaka munebe na ndaka bandali ndezala kata etage wana balongo na ndaku wana etage bakota ba next ya sima donc 10e annexe na ye 11e pe annexe batikali ka bibali ya bazaki 11 9 basi bakei etikali sikoyo moko donc dans 3 mois mususu Hollanda bosekele ka de bebe ki ba mena sebino siko nana nga okufa ngam na okufa to ndeko nanga dans 3 mois 1 mois bandi 2 mois ya olie ba sosola ta losambo efuta kaya losambo epola kateo soki nzamba na bana kufa ya basa na lelo est-ce que komi nalo ba dit amen ya bino tu ba problème ozala ba problème tungso ya benga biso période numéro ya apôtre Charlie Moubiala na prophète Alijo ya okozo efata na musika tala be mission ya boyaya totonda ngoni so radio ko eleka totonda ya partage boa kaka partout benga papa so na musa papa te écouter la radio lokole benga bandeko na Afrique benga bandeko partout so na Congo wapi benga bandeko balandaka ya pona suka émission oyo
Et c'est la seule émission, Radio Lokoli, Masolo. La seule émission, le seul programme. Oyo, papa, na maman, na bana, on va des sikamo, bazo Rolanda. Na wachef, na souka nango, boko simba quelque chose. Est-ce que commis? Au sentir, hein? Bengako yaya. Bengako. Ndeko moko aza quelque part autant na kombote, azaki na problème. Quand on famille oyo, aluka musala kena musala ba je so azu musala ici la 3 mois ici li 1 mois ici li. Okomona bana ba kebe na boy ba asala interview bandimie. Tanga ba na musala ba zuete. Yaya azwa ifata et pas prophète Alijo. Siko ndeko na osala. Tisiko osala. Est-ce que komi? Donc ba répercussion ezali. Ba témoignage ezali. Ba témoignage ezali. Ndeko moka mikolo ka boye apôtre Charlie Mbiala auto bonde la pona ye likolo vimba ki epena boye vimbi apôtre Bengi abino ndeko yemo tabaye témoignage hein yemo tabaye témoignage likolo vimba ka dans le vide palpitation dans le vide ka boye apôtre abenga apôtre abenga ngana pied numéro apôtre Charlie Mbiala apôtre echoza pe ona sala mboka songolo ona huile de livre. On a huile de livre, te huile de livre. Asomba huile de livre. Par contre, c'est quoi? Il y a Simbango. Il y a na musika. Apôtre Charlie a sambela. Ya tisiko likolo wana nie. Et ils sont à sous-souté. 2 semaines de jengo. Kitoko. Abani otambola kitoko. Papa Fiston. Na otambola kitoko. Et comment est-ce que tu as escalier là que le likolo pema. Na zo ka sous-souté kitoko. Là-bas, ça les Nzambi, on a intervenu au travers bango yaya, benga tout le numéro bango. Tout ça la publicité à moutouté, tout ça la publicité à moutouté, mais bah ça les Nzambi. Nzamba au travers bango photo loba, tout sunga. Est-ce que commis hein? Et puis tout ça la modéré ko. Au comme moutouso a bengio à se présenter ce que nani, ce que puis oh non. Pesanga numéro, il y a apôtre Charlie. Pesanga numéro, il y a prophète Alijo. Karaboy, bongote, il y a Tabino Moko. Yo kasko le soldat ya lombango yaya. Tango 3 mois ekoki, siko moko va kufati. Siko ndeko apesi li solo abi, siko yaya, to comme sur la era siko. Tango siko 3 mois ekoki, avant 3 mois ekoka, o apesi abi non. Pas non on a quelque chose non on a un miracle on a rotika boité balali na butu ye azo sambela avant uta sambela balali na butu bazo ko mutu obeta porte siko bazo ko ndema nzaka mutu azo beta porte console donc ah mais c'est quoi ça asabi. Elle a été claire, hein? Papa Fiston, on a assemblé la langue, car notre père qui est aussi consort. Mais tant qu'on a les PCM interpellation, qu'est-ce qu'elle a fait? Aziboul, Natongo Nango accueilli Kosomba caméra. Caméra cachée, à tirer la porte dans Bango, et caméra basa misiki, il y a une caméra sur la bande occupée, à tirer caméra, la porte d'ailleurs, Karaboui. Ce qui peut porter d'ailleurs, ce qui peut y avoir, on ne sait pas, mais porte Karaboui. Na butu na ngwa 3 mois c'est kokiti ba otala siko na okufa ayo ki sous même mouvement na c'est comme si ba obeta porte ba na komo na ye aboko ndima po déjà ba ya na so ko ndimika ma yo kindi ayo ki siko ndengo na bino na c'est pas possible abi na la muki na bani ko sambela ya kaka prière à notre Père Oyo, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne arrive, que ton règne vienne. Donc, mbala moko so kisoki donc aoki ba brio ane ba kasi que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Quand donne notre pain quotidien à Sambeli. Après un mot, à Sambeli, aoki kimia. Alali pongi. Si tu as alali pongi, et moi la mukibe, ayoki même makele le wana et l'osa pas na yena porte wana, ayoki on pas ndeko na yemsu ndaku voisine wana, porte landi wana. Abani ko benga ndeko na téléphone.
parce que notre banda ko sambela azo benga ndeko na ye na téléphone ndeko so yamba te moi ba fungola porte ezati nie ba weta ko pa ndeko na ye azo benga téléphone ndeko yamba te mais er moko boye awo ko ndeko na ye fungoli porte ndeko ndeko na kangi même nuit wana ton ndeko na gangi abangi pe azedi na tongo yo babwende kone kawana ya kufa deja quand même quoi bakeno hôpital akufaki kala sikoyo abengi mutu ya installer caméra ya tanga abengi mutu ya installer caméra batali boye ya lion omo lion bomo ya lion bomo na wana lion ngoye wana lion bomo na wana za mutu za lion te donc abaluka lion bande ko na bango ya famille soki pe tata mwasi soki pe papa kuza balika lion to baganga za lion ndali aka bango le soko fungoli porte lion a dévorer yo mala moko nengo wana ozomona mutu normal to lion to déjà image bomo na lion wana lion normal te tala bomo na porte ndako yango moni porte ndako yango wana lion tala lion ngo afungola porte lion zo buka pena kadena ndengo lion zo ngabuka kadena côté la mutu azo beta porte bo lion wa eza lion deko pasi tanga moni ndengo wana na caméra na téléphone abimba moko akenda type ba tata mwasi na bango ba oncle ba tsu ba tata mwasi ba papa kuutwa na babi na village na Mbanza Kongo esi bango ne zaliawa lupango za kuna ba kufa bokero ko lupango yango lupango ndeko na bino lupango botiki lupango wana sa mikanda za mikanda yango yo batata mwasi bazu mikanda papa ku bazu mikanda bakei akima akoba ovanda pa ya camarade na yemo ko boy tanga ozo ngale pesi a craquer bref alo zonga boy à côté de l'église moko boy pour mutu sa subianti à côté de l'église ba ko sambela à côté mbala moko na église wana abandi ko loba nzambe to lembi bande ko ngasa ba kufiri wa lupangu na sida yabuka lupangu na sida pesa bango déjà ngana ali awa ndenge to kufa après 3 mois di kambute soki ba ko bomangai ba bomanga na église ngao na église ba ko songa église ba tu ba sesi da ko samba ya ko continuer ka ko loba passer qu'est-ce qui ne va pas boya na awa pasteur wa atalia ya ba pasteur ya solo bazali ba église o mona tonda ba fantaisie wana eza ba fo église bon ya bien pe yali pasteur atalia boy abani ko pe fata ozamone laka ba kokaote ba tunyo surtout ba otakeo ba ko kufaka moko pasteur a sakoli ya akoma fa l'église na poko nango bandoki ba taka pasteur fièvre mona pasteur fièvre au sakrate mais pasteur bi olongati suite nango ya to kozongela bino basali nzambe solo bazali ya benga to père numéro ya porte Charlie Bubiala na ya prophète Alijo o to lobaki te tologi tala bana beleka ya bana elaka ba orphelin tine ba orphelin image o bayoka tande ba sisi ba orphelin pour nini papa na bango azala gité maman ala gité mais papa o aleki papa o aleki mama c'est-à-dire nzambe o apunga biso fumutu lendo vuruzi kimbangu azali ya Jésus de Nazareth o to lobaki te torobi bisolo oyo esuki awo. Merci na Chris Larise Pelende réalisateur ya émission oyo. Merci na assistante na ye Win Larise Pelende. Merci na Claudine Larise Pelende na script et puis na lumière. Bande ko na lumière nous surtout sur la coordination ya Mamari Naumbi Larise Pelende, la femme à la taille d'une tige spaghetti, ni courbure ni virage. Ya partagez émission oyo. Et sunga ba fallait que ba ali. Tokutani prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Là, on me fait signe par réalisateur, non. Et Michel, voici la pour courir kende. Nous sommes obligés d'arrêter ici. Mais dans la deuxième partie, on va revenir sur ça. Allez, portez-vous bien. Santé de faire à tous. Hein. Chap chap. Et tchara. Radio Collective Fiston. Tous s'abonner massivement. C'est validé. Ya botoko mawana tika topesa matondo to remercier Michael Josh, sponsor officiel ya chaîne Oyo qui nous accompagne et qui continue à nous faire confiance. Michael Josh, merci à toi, merci à vous aussi Kozaliwana. Alors to senga abonner le ko moko bandeko ko na site na website ya Michael Josh. Au côté kuna oponi article ya soki net na Afrique na Afrique boyi. Sikoyo Winten Gebana
comprendre siko na Afrique boye eloko ndenge banda sama ndenge banda siko na Afrique parce que moi ya ngona oyo let ba t-shirt boye to la ti boye ba polo oyo ya Michael Josh au sentir ya kilo pena timna polo pena boye mutandimi mais na Europe sika boye mali le banda donc kuna ba rivage ezali ba veste pene ya solo ba jaquette pene ya solo pour na winter c'est quoi hiver na Europe na Amérique na Océanie et bali déjà beaucoup ta kuna na site pour na commander quelque chose ya to supporter griffe ya wana mboka ko to supporter griffe ya wana mboka ya biloko ya kolata ya bien na moins cher tala yo que so ba chercher kuna 1535 €, sikalango ba trahir payo soko soma que chercher na Michael Josh primo ko abordable mama na griffe ya wana mboka ya na lingi Europe nyonso tout pour yeba Michael Josh existaka ya bengako côté na cité commander quelque chose pour Michael Josh so rebino côté na cité yo benga libera Michael Josh so na ngwa so na ngote benga to kopesa yo o so na Michael Josh ye moko so la ki yo mutentel to mona na télévision Michel leki ngala so na mechentel na mechentel couturier intel papa eza griffe ya papaya to soutenir wana mboka est-ce que vous commis c'est que bien. Dans le cadre de soutenir la vision du chef de l'État dans les domaines de l'éducation, Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, facilite à vos enfants de venir étudier en Afrique du Sud dans l'école de l'aviation, apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire, apprendre à piloter l'avion de chasse, apprendre à piloter l'hélicoptère commercial ou de chasse, mais aussi apprendre à réparer les avions commerciaux ou militaires, des hélicoptères militaires ou de chasse en Afrique du Sud. Bandeko, yo mutolingi mwanona koma pilote commercial to militaire. Avantage yango yo. Obengi na numéro oyo ya Maman Charlotte. Ako guide bino. Ndenge nini mwana na yo ako sa la classe ya pilotage. Alors, avantage nyonso hébergement minerval. Olingi mwana na yo ayeba ko bongisa ba moteur ba avion. Benga Maman Charlotte na Afrique du Sud. Madame Charlotte Caputo et ses collaborateurs mettent un hangar plein d'avions à la disposition de vos enfants qui viendront apprendre ici en Afrique du Sud. Voler à l'espace sud-africain, devenir un grand pilote commercial ou militaire. Contactez Madame Charlotte Caputo. Devenir pilote d'un avion commercial ou de chasse n'exige pas un diplôme d'État. Un certificat d'études primaires suffit pour apprendre à piloter l'avion commercial ou militaire. Les appartements confort pour accueillir vos enfants lors de leur séjour ici en Afrique du Sud. Piscine, salle de bain, salle à manger, cuisine, lavabo, tout pour accueillir vos enfants. I stayed here from 1 year ago. People coming from Congo, you're very welcome to come here in South Africa. It's a Mama Charlotte space, very beautiful accommodation. They take very good care of us. Bino batu boyebi anglais te. Alobi boye. Grâce à Maman Charlotte, lelo yo ba Tanzanien bazoye kola avion, bazami balé, mwasi na mobali. Et bongo bino na Congo. Bozo zela nini? Pour tout contact, appelez-nous au plus 27 82 32 45 522 ou encore contactez Radio Lokole Télévision au plus 27 61 88 58 455. Papa, maman, mwana noya koyekola kopusa avion militaire pe commercial, hélicoptère militaire pe commercial, kaka na certificat d'études primaires. Et bongo yozanga, hâtez-vous car les places sont limitées. Maman Charlotte Caputo, la femme de fer, Tokumi Sayo Ndenge Nini. Merci pour l'opportunité, maman.